système eza ko régner bisika bele vo même na l'église système eza ko régner vo même na famille vo même na mboka système eza ko régner au monde mutu aza ko vivre donc c'est pas dit ça dit tango anga jouer marché moko kitoko alors ko ba pesi date ba pesi heure ba pesi endroit ba kutana mais et comme kaka jour yaka pour signer contrat car mukolande ba mutu muso ayaki a perdre yango bato ebele vivre na vie à perte. C'est-à-dire baza na kati ya système satanique, baza na kati ya système diabolique, bato ebele baza na système diabolique, na ba famille ebele, ba jeune ebele ozolandanga, peut-être aux en Europe, aux en Océanie, aux en Asie, aux en partout dans le monde. Il y a des gens qui ont dit que non, anga na zana poto na zabe non, il y a des gens ba na kati ya système, il y a ba perte, donc système moko diabolique. Peut-être moyen aux anango eza moyen o nzamba bongisho zo ngote. Peut-être nzamba zo mona vision moko munene. Peut-être nzamba omona yo omona dimension mais oyo ozwa ezango rien que le minimum mais nzamba na posa ozwa maximum mais aussi longtemps ozo vivre na vie à perte c'est impossible pour vivre le maximum or nzamba bongisi biso le maximum mais aussi longtemps dans un système diabolique aussi longtemps dans un système satanique ozo régner na ba famille belé ozo régner ba vie belé mais binde komoko boye il fallait marcher dans la présidence. Il fallait mbongo moko yebele face à musala mo na présidence. Mais est tombé donc, c'est-à-dire ba pesier na jour aya pour assigner contrat wana. Mais le jour wana ba détourner mutu musaye, c'est-à-dire ba pesi marcher na mutu musu aya ba bité marcher ici to pesi combien de gens au vivre na vie à perte. Azo vivre na vie moko na système moko système diabolique ya ko perdre makam kone bato to perdre on perdre misala moi si oyo a perdre papa a perdre mwana a perdre nyonso tout a perdre nyonso tout ça dit vie na yo ozo vivre ka na vie ya soustraction ozo vivre na vie ya division ça dit nyonso ezalaka soustrait bazo kitsa nyonso tout ozaki bo tala oyo zalaki na ngona okomilelo Nebi ndeko azena mbongo ebele mais lelo azaki naba mapang 42 parcelles na ville de Kinshasa mais lelo azana 0 parcelle voilà ndenge diable réduire mais ambongo akisite voix moko normal mais tellement azana kata système moko satanique dans la ndenge diable réduire bien soko azana kata système diabolique ata omati ata okewapi tellement azana kata système diabolique okozonga kaka na vie à zéro okozonga kaka na vie à zéro bien aimé bisiko ozola nanga nazo ebisayo aussi longtemps ozo vivre na kati ya système wana atoke liboso et nozongi sokaka atoke liboso et nozongi sokaka ça dit okoko zeloka kitoko okomprendre ozonga kitoko ozonga la sima okono perdre na bato ebele na bi jeune fille moko de sol na ye ça dit ye a perdre kaka babibali ya bien ba relation moko sérieuse ce komika na niveau si ce komika na niveau kaka babala ye mobala kufi ce komika na niveau ba c'est quelque chose mobala kufi ça dit ye vie na kaka na vie moko ya perdre ya ko perdre kaka bibali ya ko perdre ba fiancé bien aimé tika nzamba kutana yo vraiment ce ko zolandanga bisiko zali partout le monde tika nzambe akutana yo mais bible zo bisanga ces jours là moi si wana tango zo ke na cortège ba kende ko kunda mwana wana a bien aimé tika na bisayo Jésus est le bon berger o apa kota ki toujours na kati ya porte ya ba brebis pour aya ko luka biso bien aimé mukwana bible lobi nini lorsque bango bazwe na cortège da bango pona ko kende ko kunda fils unique ya veuve o tellement a perda ki oh, moi, c'est l'espoir. Qui fils unique. Parce que mon papa déjà qui ma famille baboto l'union qui c'est l'espoir. Ils qui fils unique. Mais fils unique, moi, à Koufi. Combien de bateaux espoir n'est si ezalaki. Na mona mugien mogoto solana. Je n'ai pas papa. Nga esi liponanga. Mutabaneko tangisanga. Talelo Koufi. Mutabaneko souteninga. Talelo Koufi. Nga ko salani. Non, bien aimé, qu'on perd d'espoir. Cette femme azo kende donc ça dit bazo kende kokunda fils unique bien aimé tikane bisayo je suis le bon berger tant bazo kende kokunda fils unique alors Yesu a s'approché bien aimé na problème na onazo bisayo ozola nanga yeba nzambe ako s'approcher na problème na yo ça dit à permettre la mort mais à permettre enterrement na zo bisa mutu moko si la mort ezali
Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rompengaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16 numéro de téléphone à biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Merci beaucoup. C'est votre humble serviteur Ben Kanza. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité où la celle Subiso tenir devant vous afin de partager la pensée de Dieu. Et j'ai un thème autre pour partager d'ici là. Et le thème est le système satanique. Et avant de commencer mon message, j'aimerais d'abord lire un verset. Prenons d'abord Luc chapitre 7, verset 11. Que dit la Bible? La Bible dit, le jour suivant, Jésus allant dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fit près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, lui dit, ne pleure pas. Et s'approchant et touchant le cercueil, ceux qui les portaient s'arrêtèrent, il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Merci beaucoup. Vraiment. Ils allaient temoko toujours partager nabi qui ko bénir bino. Ils allaient système satanique. Et avant de commencer le message, j'aimerais d'abord expliquer c'est quoi le système. Le système c'est quoi? Le système c'est une méthode. Et sa méthode, système et sa organisation, système et sa structure, système et sa règle. C'est-à-dire ça ma bongisi. C'est ça le système. Système. Et le système, tout ça, c'est satanique. Pourquoi tu le dis satanique? Quand on parle de satanique, donc c'est une chose, c'est-à-dire qui est propre à Satan. C'est-à-dire ce qui appartient à Satan, c'est ça, satanique. C'est-à-dire c'est un système qui appartient à Satan. C'est ça le système. Et le verset nous montre. Et là, le jour suivant, Jésus allait dans une ville appelée Naïn. C'est-à-dire, Yesu na ville Naïn. Alors, j'aimerais d'abord définir encore Naïn. C'est quoi Naïn? Naïn veut dire, c'est-à-dire, Naïn veut dire beauté, Naïn veut dire grâce,
Naïn veut dire quelque chose de merveilleux. Donc, Eza et l'eau comment il y a kitoko. C'est une chose merveilleuse. C'est ça le benyango Naïn. Mais ce qui m'étonne, la ville appelée Bon, grâce, merveilleuse. C'est-à-dire, qui ville moko ya kitoko. Une ville merveilleuse. C'est-à-dire ya kitoko. Mais, c'est-à-dire, mais cette ville, elle a reflété na mwasi oyo azaki na kati ya ville wana po babi veuve de Naïn. C'est-à-dire veuve oyo azalaki na kati azalaki na kati ya ville oyo babengi Naïn. To définir to bi Naïn eza ville moko ya paix, eza ville moko ya kitoko ya grâce, mais la personne oyo fandi na kati ya ville oyo azako refléter na image ya bien, image ya kitoko oyo mboka oyo. Par là nazo comprendre nini, par là nazo comprendre eza na bato ebele ope bazako refléter na ba vie na bango. C'est-à-dire au mona mutu mususu aza na famille moko riche, famille moko bien, mais sa vie eza ko correspondre te na famille na ye. C'est-à-dire au mona mutu aza bien, mais vie citation o aza nango eza ko correspondre te na vie na ye, ou bien na libota na ye, ou bien na makambo ya zali bato ebele baza na système satanique. C'est-à-dire la ville eza kitoko, makambo eza kitoko, mais yoza na kati ya ville wana oza ko refléter image oyo te. C'est ça. Bato ebele o mona mutu akomi na âge moko, peut-être âge ya musala. Azwa musala, mais musala ezati. Mais solani na famille na bango, o mona bato mususu pe basala, bato mususu asala place ya minene, mais pourquoi ye? C'est-à-dire aza ko vivre na système moko diabolique, système moko satanique. C'est-à-dire cet système eza na ba famille ebele, cet système eza na bisika ebele o ezako, c'est-à-dire ezako imposer ba tout système oyo. C'est-à-dire la femme veuve, cette femme était habituée dans la vie de perte. C'est-à-dire moi si on est go fan na kati ya ville Naïn, c'est-à-dire azaki na vie moko ya perte. Pourquoi dans le perte? A perdre mobali na ye, a perdre moi parce que tant que ba veuve c'est lui qui a perdu son mari. Ne to benge veuve. So moi si oyo a perdre mari na c'est-à-dire a bungisi mobali na ye, a ye le susu ko bungisa mwana na ye. Ah, la femme veuve au fani na mboka moko eza paix, au fani na mboka moko eza grâce, au fani na même pourquoi oza correspondre te na mboka oyo. Beaucoup de gens dans un système satanique, c'est-à-dire à vivre na vie moko ya perte, à perdre moi aussi, à perdre bana, à perdre nous. C'est ça le système où ça qu'on règne dans ma famille belle. Dans ma famille belle, dans un système diabolique, dans un système moko satanique. Donc c'est-à-dire à vivre na vie moko ya perte. Vie moko ya perte, à perdre nous. Combien de bateaux le loiseau perdre misala, à musana yebi ndeko moko bien. Aye baba mboché na musala. Oui, baby c'est yaka telle heure, baby c'est yaka 8 heures. Tellement azo vivre dans système diabolique, olé aya 9 heures, ndekwana aye ko 12 heures directement balongole musala a perdre musala kitoko. Osoki azoki musala na peut-être famille ne balingaki babonga na sima naye. Mais voilà le système. Système oza ko régner na ba famille bato. Système oza ko régner bisike be vo même na l'église. Système oza ko régner vo même na ba famille, vo même na mboka. Système oza ko régner. Au monde mutu aza ko vivre, c'est pas dit, ça dit tango anga jouer marché moko kitoko, alors qu'on va payer date, va payer heure, va payer endroit ba kutana. Mais et comme kaka jour yaka pour signer contrat, car mukolande ba mutu muso yaki a ju a perdre ngo. Bato beli bazo vivre na vie à perte. Ça dit bazana kati système satanique, bazana kati système diabolique. Bato beli bazana système diabolique. Na ba famille bele, ba jeune bele aux landanga, peut-être aux en Europe, aux en Océanie, aux en Asie, aux en partout dans le monde. Il y a des gens qui mettent que non, anga nazana poto nazabe non, il y a des gens ba na kati système, il y a ba perte. Donc système moko diabolique. Peut-être moyen aux en ngo, eza moyen on nzamba bongisho zo moté. Peut-être nzamba zo mona vision moko munene.
peut-être nzamba omona yo omona dimension liko mais oyo ozwa eza nango rien que le minimum mais nzamba na posa ozwa maximum mais aussi longtemps ozo vivre na vie à perte c'est impossible pour vivre le maximum or nzamba bongiseli biso le maximum mais aussi longtemps dans un système diabolique aussi longtemps dans un système satanique ozo régner na ba famille belé ozo régner na ba vie belé mais binde ko moko boye fala zo marcher moko na présidence il faut zo mbongo moko yebele face à musala mo na présidence mais est tombé donc c'est-à-dire ba pesier na jour aya pour assigner contrat wana mais le jour wana ba détourner mutu mususa ye c'est-à-dire ba pesi marcher na mutu musu aya ba bité marcher ici to pesi combien de gens ozo vivre na vie en perte azo vivre na vie moko na système diabolique ya ko perdre makam kone ba to perdre on perdre misala moi si oyo a perdre papa a perdre mwana a perdre nyonso tout c'est-à-dire vie na yo ozo vivre ka na vie ya soustraction ozo vivre na vie ya division c'est-à-dire nyonso ezalaka soustrait bazo kitsa nyonso tout ozaki bo tala oyo ozalaki nango na okomilelo na binde ko mo azena mbongo ebele mais lelo azaki na ba mapang 42 parcelles na ville de Kinshasa mais lelo azana 0 parcelle voilà ndenge diable a réduire mais ambongo akisite voix moko normal mais tellement azana kata système moko satanique dans la ndenge diable a réduire bien soko azana kata système diabolique ata omati ata okewapi tellement azana kata système diabolique okozonga kaka na vie à zéro okozonga kaka na vie à zéro bien aimé bisiko zola nanga nazo ebisayo aussi longtemps ozo vivre na kata système wana atoke liboso et nozongi sokaka atoke liboso et nozongi sokaka ça dit okoko zeloka kitoko o comprendre ozonga kitoko ozonga kaka sima okono perdre na ebato ebele na bi jeune fille moko de sol na ye ça dit ye a perdre kaka babibali ya bien ba relation moko sérieuse ce komika na niveau si ce komika na niveau kaka babala ye mobali akufi ce komika na niveau ba c'est quelque chose mobali akufi ça dit ye vie na eka na vie moko ya père ya ko perdre kaka bibali ya ko perdre ba fiancé bien aimé tika nzamba kutana yo vraiment soko zolanda nga bisiko zali partout le monde tika nzambe akutana yo mais bible zo bisanga ce jour là moi si wana tant bazo ke na cortège ba kende ko kunda mwana wana bien aimé tika na bisa yo Jésus est le bon berger o apa kota ki toujours na kati ya porte ya ba brebis pour aya ko luka biso bien aimé mukona bible lo binini lorsque bango bazo na cortège da bango pona ko kende ko kunda fils unique ya veuve tellement a perda ki or moi n'ai moko c'est l'espoir watikala ki nango ezaki fils unique parce que mon papa déjà kei ba famille ba botoli nyonso kei mais c'est l'espoir ezaki fils unique mais fils unique ngo akufi combien de bato espoir na esi ezalaki na mona mu jeune moko to sola na ye je ne bisinga papa nga esili pona nga muta baneko tangisanga talelo akufi muta baneko souteninga talelo akufi nga na ko sala ni non bien aimé ko perdre espoir cette femme azo kende kokende donc ça dit bazo kende kokunda fils unique bien aimé tikane bisayo je suis le bon berger tant bazo kende kokunda fils unique alors Yesu a s'approché bien aimé na problème na onazo bisayo ozola nanga yeba nzambe ako s'approcher na problème na yo c'est-à-dire à permettre la mort mais à permettre enterrement si la mort ezali bien aimé nzambe à permettre enterrement na problème na nzambe à permettre enterrement c'est-à-dire ton mariage na à permettre bakundango te musala na yo nzambe à permettre bakundango te voyage na yo nzambe à permettre bakundango te makamu na nzambe à permettre bakundango te bien nzambe akoyaka na rencontre pour rencontrer comme il y a ça le fils unique akoya peut rencontrer problème na yo eza unique na famille na yo tika le fils unique a rencontré problème unique ozo tungisa vie na yo partout sur la nanga même dans le monde dans ce biso tika le fils unique a rencontré problème unique ozo déranger problème na yo peut-être déjà problème unique na yo eza malade ozo tungisa vie na yo tika le fils unique ou a rencontré qui l'a fait moi si alors a rencontré qui mwana il y a la veuve tika a rencontré problème unique nous otongisa yo bien aimé même le ba congolais tala ba congolais belé bazo vivre na vie na système ba congolais belé partout bazo vivre
vivre dans un système satanique. Yango zo mona bazo bunda partout soit keya bimi mais rien. Et naebi mutu mususu ça dit banda 1997 akenda poto ti lelo ata lupango moke ezate ata mbongo yazala kana mbongo te avoye c'est-à-dire azo vivre a travailler dur mais azo le côté et puis aussi mbongo mais mbongo ezo fana na côté ndenge azo perdre mbongo azo comprendre te c'est un système yo zo la nanga ndima message oyo nzambe a rencontré bisiko zali partout dans le monde oui bien aimé yo quand tu sais que aussi conscience au télémi aussi conscience de non ngefona telema na luka nzambe pona problème nanga na luka nzambe pona système au diable à kotsanga oui Dieu est capable ya kobimisa na système nzamba bimisa ki mwasi o na kati système diabolique tika nzambe wana abimisa yo le congolais nazo bisa nzambe abimisa ba congolais nyonso sur na système diabolique nzambe abimisa ba congolais nyonso sur na système diabolique ba o bazo bunda makambo esima te parce que baza na kati système diabolique yango nazo senga nazo sambela nazo ebisa nzambe tika nzambe abimisa peuple congolais abimisa peuple congolais na kati système diabolique makambo ezo simba te na Congo makambo ezo tambola te makambo ezo bloqué ozo c'est oya comprendre richesse au Congo eza nango na congolais eza ko c'est dit congolais eza ko correspondre te na Congo pourquoi parce que c'est un système pe fa na kati ya Congo le congolais azo ko correspondre te na Congo au Congo eza Congo de c'est dit Congo eza mboka moko etondi ba richesse etondi bo mengo ce qui lelo to sana bitumba na mboka na biso Congo c'est parce que ozomona bozu eza ebele yango ozomona ke ba européen ba américain ba nani parsi baza ko envier biso mais biso moko le congolais toza ko correspondre te na Congo na biso bien aimé tika nzambe afongo la mémoire na yo pour comprendre au tellement na prière en fait que nzambe abimiso na kati système satanique. Oui bien aimé, s'il y a un souci, tout ça, directement dans le numéro nanga. Mon numéro est plus 243 89 525 11. Bien aimé, tout ça, s'il y a un souci partout dans le monde, tout ça, pour la intercession, tout ça, pour la prière. Quand ce qu'on a, qu'on hésite pour la gobenga. Hésitez pour nous appel oui to go les appels numéro WhatsApp vraiment to go il s'agit to sambela oui vraiment to go mais parce que to ndimela nzambe na biso nous avons un Dieu tout puissant nous avons un Dieu au wapi a répondaka na ba problème ya batu bien aimé yango message na ngana bisa yo vraiment bisiko zali tika nzambe asunga yo tika nzambe apesa yo a éclairci mémoire na yo afin au comprendre au télément nazo déclarer pour na mutu nyonso ala linga oh nyonso c'est un système il y a Satan un système il y a famille oui que Dieu le Dieu tout puissant a longo la système diabolique a longo la système nyonso du ténèbre dans le nom de Jésus oui nazo sambila oui Seigneur na recommander nazo recommandé peuple congolais na maboko na yo o nyonso alandi message oyo o nyonso akotaki na ba système o nyonso zalaki na système satanique qui est la puissance de Dieu qui est la main de l'Éternel et bénissez dans le nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié amen.